Salut très chers internautes, merci pour votre confiance et fidélité sur CL News TV, mon pépé Asika. Merci à Christelle Arros, l'uranium de la presse congolaise. Merci à vous tous. Vous nous suivez de partout dans le monde. Wanato Barkaka, Nebuzana Bisob, la Binofort ya grave. Nebi ke batebe botala babi a bendi beauté, na bendi beauté, wana mingi mingi kaka na wana tomoni salon de coiffure nulle part ailleurs. Mi Jadel wana na bandal, na bandal en face à Michael Cosmétique, takande na bendi beauté babi coiffure simple, coiffure kande bo moninga bo mambo mukie, na $20 ya pamba. Aux tissage wanaka maramna sur la détail parce que c'est un bon moukié awa babi pote kitina kin po benda bote comme le quoi Vanessa foyaka awa lelo te ko yambela bino moko ya ba chroniqueur oboye bien bolinga kepe mingi te ko seulement masolo moko parce que batu mingi ba tia ba confusion bilinga vraiment ekoti mingi tandis que nous autona mi Jadel Salomon comme pas les autres et yango le tembe nous Jericho Betox bonne santé malamu Vanessa santé za malamu talaka tozana salon Miss Jadel donc moi tour kaka ndenge olobinanga ndeko nanga to mona surprise donc surprise eza makasi po ngala na pasaka pena tananga awa mingi na salon oyo esiko baebi bena ko sala musala ndeto kutali na yo ndenge zala kaka to sola pe masola ngo ya internet sango mais na opesa ba mbote na bandeko nyonso ba Holanda biso partout na monde entier surtout na chaîne na bino talaka Christelle Mamou donc somo salaka Christelle Mamou baebisi biso yo komi mutabitumba ko bunda pamba on tobi lelo non to éclaircir parce que tozala ki na matanga ya maître Richard Mbata pe à son âme lelo sikoyo babi ki na matanga na muto a créé trouble ça la masségerie Cobetox mutabitumba yo lo bana bango ni non ngana ko créer trouble vraiment te na matanga batu eza sika o papa na mama bazole la baole la moi na bango na ko créer bitumba te surtout ndeko na mo kwazala ki na maître Giscard o asimba ki sécurité wana mamto eleka bien na créer ki trouble te mais na revendica ki pour ngazaka mama na opposant ta yo ngo bimela ngai mutu mo boso ya ndenge nini omoni matanga ya maître Richard matanga ya maître Richard Mbata jour et quoi on est qui a koufi au bersa tout est lobby nango so ba tel na internet ba première chroniqueur bazwa ki o ba sol tozwa ki image ya maman nenga zolela ya famille de ba olela to monaka petit wana te ayaka te soit disant famille na bango donc biso to saïla kaka wezaka ki petit René Abiri bon on a banga otanga kombo petit wana René Abiri azalaka te mais si bitimaka na matanga bomba moto ko ba journaliste ba kota na kati kuna te ba filmer na kati kuna te yé moko kaka zo exclusivité loko eza matanga famille na azwaka yé moko yango mo na tomboka ki bonga place abona tomboka makasi na tomboka ki bongo et puis to mekai ko luka solution nango ezoma ki lobby et ba kotaki ba journaliste pinga na bise bango nga na finga mitro na poto likolo makambu ya maître Richard Mbato ba lobi ozo kotela e pona nino ozo kosela Bercy makambu boye na boye mais bino boko payenga lelo na monnaie de singe boye te ndeto yoki koyokana na biso to koti wana mais petit wana nga na limbisi na ngai na matanga depuis na matanga mais na comprendre l'équipe émission belé abandi ko loba na niveau monga moponga na mona tele internet abandi ko loba babilobela donc na comprendre était ces années bana msuba na internet on a comprendre te bakanga ba kindoki na bumwana bazo bakindoki na ba bomba na sima bakoma ba chroniqueur vrai Vanessa so bandoki ndenge ni yo mto créer bitumba babi bitumba créer na yo bango bengi bango Vanessa nga créer bitumba tenenga na beta ende nga muto nga o mo so na termino boy na bike obeta nga na yebaka déjà teti parti Cobetox ne to zabwe na ko mekata obeta nga po ya za sportif et puis sportif ani boxer jidoka kutako bambo kimi mouvement mais boxer li kofi tout akumbanga parce que yé petit là tellement que on a calculé déjà et puis na bete que ba filmer
parce que ya zwa ngolo kwa base mo ba mo ganga pe pa bato ba titre Gérard Bundi na René Abi, est-ce que ngape na ko bunda na René Abi soda ne na zalaka bona internet bo na ko bunda na René Abi na obete mabe makasa mo amuki c'est bon soit beti abeta ngate mama ngana pasa maka omoi ba kiyanke bango basala ba zo melela ngo sko diamba ngana pasa ngo ya sanko mela diamba na leka na bato e kati sa Brazzaville Kinshasa Brazzaville na C na kota na C moni tuna mwa mobile so kin pour kati sa traverser Brazza au côté esprit faut ba lection na C ba botolo na mapapa na kati sa bongo et puis na koma koti sa ba mbaka sa biso to benga ba mbaka sa futinga mongo na koti so na keno Brazza na salango ozo comprendre ba complexe musunga na jouer na groupe théâtral il y a 9 à Sassou Dios okeri mama na pesi mbote na bano mona ba nini ngeso boye ngaka complexité ye lokola ke na kofuka mina mabundi Qatar mabundi Qatar ndesuna kasi mabundi Qatar te akefuka mina mabundi Qatar afula ye po ayebana et comment on mabundi Qatar bo ça mabundi Qatar ngo so peut que ne ba fuka ba chai so pe lobo mabundi Qatar le bi ser na ngama nike mwana akola na ndako bateka gene sans éducation aya ko tia trouble na internet musala moko noble lelo vaneso moni ser na ndenge aba yambio vous comprenez donc musala moko noble mais bango ba commission musala moko boy ba comment créer ba base et puis na bango batu ya poto muto ofinga batu mama na yeti na bilamba mama ne bazo favoriser bazo tinele pe ba code ba sepelane loko les abongo loko les abongo biso pe to continue éducation wana ofinga fingi batu ba mama bango nyo surtout ne ba requérir na bango so léopard pongo na bi léopard ezaka bale bango ba komisa ngo ya équipe so ki léopard bango banga mochodo de la presse to tambola makolo to za bana mikie nazala bana mike mo boy oh nanu mkutu bazala bango ba lesbienne te bala bango pe ba PDT mais bazo bouger mochodo de la presse bango siko complexe wana léopard bazaka ba PD na ba lesbienne balingi siko ba kota na bilanga nga batinda mutu loko agrene ya bir a soda muke moi j'ai maintenant 8 ans l'internet a kokate na mona ba guerre rebelle et puis ngana ya internet na kuta matika songo mutu a régner le seul chroniqueur ba pesa clé boye ba kabile mutu ka pa mutu vous comprenez donc lelo banyo surtout ba yana belé ba yana na ebi belé ba saka ba bureau batu ba simbela batu ba téléphone ti banani oh leti ba rené abir ba yuma wanat petit mo boya muke ayena net sans esprit sans idéologie que fuka meli mabundi Qatar afula yo leti nga Gérard Kobetox na fulanga nga mona mi fula na théâtre nga mona mi saela théâtre kota na site internet beta film ya Mado omona ya nga mona sala et puis na fula pe na bana msusu nanga na bango to fulami siko to na chronique nga moko na mi fula ne na zaka tilo non na yamba JBT wera te falite ferete mais so tuni no na mina za na poto ebi Gérard Kobetox parce que na soda mais petit derrière le roi René Abi na obete nga di makofi na barre tout mais nga na obete moko ba sopele mai ndeni yo comme la puissance ali confione na ebi obete ali kofi makasi taka mwana ko na cité des anciens combattants na mbinza okomoni siko ne batapoto bakamwe côté na so côté na bitumba ba beta ka batu mabe na bunda po ba omoni côté na biso na to kota sika po ba baptiser bino ba beta biso 30 personnes contre 2 personnes na bunda sko bitumba ma kofezo beta ma ilongo zo protéger so René biso so na côté le loko wana batu ba karme te touti etonini ngona ka likofi apa ya omoni akoka ite na matanga sengi pardon na ndenga ya kunda lupe mais na micro ke ganga asenga pardon asenga pardon na vie na ngana na lingwele ngana biso na lingwele ngana na série 7 ngana wanga na âge na ngata et puis moi na nga le 20 mars ça 18 ans bilo monsieur plutôt ça la ngoto to bularat to bula mais yo vraiment en tant que grande personne en tant que mukolo ponika kolinka omikiti sakati na ba niva ba René Abiri bango ba mike nani Vanessa obi ke ezala musicien mo ndo finga batu nyonso na Congo obi muta suki sakai na vive Zakari Baba c'était na ça il a une émission spéciale et qui dit ça est il le commissaire frère en Christ vous comprenez batu muso esenga kate ba te ya bango ba kena bango boete a fingi mbala moko leti petro muso PD wana waza na kiri na bango wana na zela ki na morgue omoni lokwa na morgue ba mura bazala ba ngaba kanganga na ye nenga na bete mbata moko petit wana soki leke nyao wana nenga na bete makasi de ba problème
Oh, mais bango ba tenter ngati ponga na boyi na ko ya léopard. Ba benga na léopard na bona ngai comme problème. Balinga ça au faire partie na groupe. Balinga ki ngana ya léopard po ba bike na soda tout ba batu nyoso ba mi ba nyoso ba na léopard wana. Masa nga junior diaso na peso mbote. Mais so longole mso junior diaso tout le monde batika ce sont des taureaux des sans esprit. Ba René Abiri, ba Lekenya ou non non ni so mo ba mso ni na za kuna. Ba o mso na juvenal. Yekuto aibi puissance à gérer. A mega comme na gérer té. Parankino ici là moi te ke ko finga na lelo ba finga ni bo sanga ni bo finga ni na bi ke ne kunga na yambio bo ba ko finga ngai déjà je fais partie na ba finga ba propos on a le besoin engager ngamongo ba finga so ba finga o seke baza ba toro baza ba yuma ba sans esprit ba finga ngamongo ngalo bango nga o finga ngani elo e comment o kamusanga pe lisusu o kamis le mignon garçon na bi ko landa biso elo e comment o kamusanga o yambi invité tant ba finga ba fingi yo na invité na yo journaliste na yo invité ba fingi bino pe ba saleli bino pe émission ça ba to bango so let exemple na pe ça let exemple Mabundi Qatar ayaka na internet azwa succès na micro nengo zo changa boete azwa succès na mutakala ami publier mutakala azwa succès so ozwi succès olotika pe makamango mitaleti mikolo abazongela ngo lisusu ko publier babil alati babilamba na bakaleso pamba ok biloko alati ke la bano soit disant zolinga fula ba onde ba salango soit disant pe attaché de presse ya ceux qui ya nani ba kitso na bakar ba simbisi au touche na TV zole kaka mon papouche mais ba kitso na bakar ba yo kiso ba Sony en tout cas ser na biso za Congo ba na komune nani kwasa na Congo ba na sa pe émission internet ngai komune kiminga na lele mabe mikolo yo et puis na ba Rafine Tumba mo biso ba luba e ratakati mona muluba ato o finge na nyos mais so taleka bo senti ke mona muluba Rafine Tumba na pina zoye China Mabundi Qatar o moneka Mabundi Qatar obi ke batnus na banda ko ba tuna Mabundi Qatar mo ndenge nani kasi muto ameli ba vitamine c'est pas ko kana ba ninga na sona taille Mabundi Qatar mona kola na ndako bateka gene attaché de presse mais français mukusa lo ba ngote qui est attaché de presse. Tant que Moutango a attaché de presse, n'étant en sa conférence de presse, au Azune parti en bras. Mon vieux parti en bras, la personne mote, la télé 50. Parce que vous avez attaché de presse à Nîmes. Les Tingami, au même qu'on a remis attaché de presse à Nîmes. Il y a génie à Dada, on t'a payé si qu'on finit à Lidor. Tala siko ko fait la bi petit loba on a TV que yom to pesinga alidor salozonga was so nga siko attaché voilà siko nga attaché de presse na attaché de presse ya ye babi yo pokomi chaka Congo ya internet kasi te ba baptiser nga jour mo jour bersa zo ke makala ndé jour ve chaka Congo abi banda lelo na reconnaître yo petit chaka Congo ba ko finga yo ba ko tonga yo oza petit chaka Congo et ko ça les logoté vous comprendre ba onyo surtout batika na baza ba yuma baza sans esprit preuve ane biso na mambelier au moins que dans chaque Congo na Mambelier au moins na marche première cabine ba ko beta pe licence na derrière chaque Congo de la presse et internet de la presse en ligne si ko yo ko ka charge wana parce que na presse en ligne so koti mutu il faut za makasi po bato ba ko ba choc te obandolela ba fingi yo parce que biso d'être mesa nde bo finga nga na lelango fort na lelango mabe o ba nso bo finga nga na linga bino mi parce que na iba ko finga nga siko na ko finga na ba makamno na ba critique ba discussion ezanga tina oske yo ko ka ko simanga ta ke chaque Congo ya presse en ligne avant na lo ba makambo no apesa na no conseiller spécial na ngai mama na ngai moko kapinga ololo na papa na ngamba Oscar persona na bisa bango bosala erreur ndebo ke no tangisa ba classe so na za l'avocat na ngana panza na mutu pamba ta musa na ngaba botela nga yango yo avant na global sous na opesa merci na salon Mijadel vraiment contact na bango plus 243 924 0058 bon contacter bango ceux qui a bien Natalo Moukié et puis na bimi n'a pas géré comme on a $5 tala quoi promotion basali on a coiffure mariée ma mariée à solo ba mariée simanda on a bien cousine ngate on a bota liba les alaka mbala on a vie il faut se coiffer il faut te faire belle pour attendre les jours à venir et qu'on rattraper et tana bala kandinga nazalaka nganza binanga Mijadele Vanessa elo e comme singa na oto la cotis fumé et aussi depuis Belgique
olem sous ba chroniqueur musu petit lelo ba liara ngote kwanga o ba vana na scène na sosa place on ezani ba bien on so ishaba ko liara Thomson tele mulaile musu pe belati oli on ka bona sa divagation on a outi oli a côté filmé et préparé par type kuna ou type Belgique moi ba formol té ba formol comme ça matin ma minene on a maladie lelo lobi na kufa jamais dans les côté filmé voilà na question tout na ngana lobi so na ko charge na biso na peso exemple moko ngana ya internet eza bato na respecter mingi na kuta na ko ba notangelo ba Christelle Mamu nakuta bango na pesa bango respect nakuta ba Matika Song nakuta ba Mike Lokamba est-ce que nyoso to mona ke belé ba ya wana zo ba za charge na ebi mukolo ba pesa bango micro na mukolo ba bandisa bango annonce musuku na mona ba na matanga mari misam ba opese micro ba ndi pe ça lelo ko moko obi akoma vanda ko ngam na kangi poto obi na sekake mabe ya solo ebi ki ka musanga mo vandi we babi yo to yebi yote biso de to kangi poto biso de makambo bakanga poto poani omoni mabe na bango basala bana wana yango na biso bana na ba na trouble na internet ba ye na internet ba simise micro na matanga mari misamu azwimba mongo ke akomeli la bouche autorisée ngani na za enfant chéri na yo paparazzi naza enfant chéri na yo omoni lo resala bango pour belé to zala mama bibenga biso to za enfant chéri la bouche autorisée. Vous comprenez? Mais quand il y a zoba la bouche autorisée, na paparazzi bazu ba publier nga ba banga na za PD mobile slim boy vraiment. Ba benga nga PD et puis banga monter ya la bouche autorisée. OK, la bouche autorisée nga na yeba na ngeso izana na yebi. To bomela ke comme c'est un producteur azaiba ni pe na mboko. Ba mo ko so mo na mo boya mo ça ça na États-Unis. Non, eza mo na mobile et puis aza producteur. Si mo ko kwa na pool nanga na ko bete ne ka ko la beta mususu ayaka awa. Na ko bete makasi abete les news ko boto bonga na bango ka bete ve na biso zoro mabele bona faut ba tina na compteur pona lo bango ngana banga nzana na liwa na ko tika ko lo mukolo TV bonga na radio ba petit na bazaba sans esprit bazaba yuma et puis ba kena nini acheli titi na salo le mo so monga na poto marié atindele $3000 ya envoûtement ala yena ngo ba so ba caro ezo regné ba 3000 oyo ando dondo la biso na ba mbongo makila omoni nga gérer tile lo sono avana makolo tile lo naza boye parce que na lingi na ki pédé na lingi na ki cité na ozela nzambi et puis na ko envoûter moi ça bata poto te ana mobile na ye ozele ki soki na kasangulo ki ozele kis voilà baneno ba chronique kwanga ka ba chronique fois to zana bango bo ba yana sima na biso et puis bango mo mi bengo biso to za na mot à dire na poto moi dire solo banini mo vanda bi ya to fula na mina ba mo fula suba tunga na vani baba fula nga o jamais c'est que te fula sou musicien te boka ba fula ba ba journaliste mi fula yo moko mi bunda ya nga lobi Vanessa o finginga na ko finga yo makasi boso ba beti boso ba beti ngeza problème na kimbateke ba bateke ba beti nga pati ko betox na kosi eza sport so ba beti nga mo ke eza diffuser na TV. Et puis, nous avons dit que nous avons fait la télé-réalité. Nous avons fait un spectacle son lumière impeccable. Nous avons fait ça. Nous avons fait donc, Vanessa, tout le monde a fait valeur. Nous avons fait de la presse. Nous avons fait de la presse pour nous impoler surtout sur Internet. Le rôle impoler à René Abiri. Le rôle à Mekia, le qui dégage. Ça va. Le rôle à Linga comme ça au baise. Nous avons fait ce qu'on a dit là. L'État n'est pas Kabola biso. Na oluki na nzela. Écoute na score ça petit na bomela. Te aleki be miso finginga. Ngata be miso finga be miso belé. A finginga. OK, ngana olobeli ka moza vrai. Lokola yaza na Léopard. Léopard ba yeba ba général na banani. Ngana yeba na mutu te famille so taliki li azati. Na ndima na kende na la telamba ya bleu wana. Et ça bien. Ndetinde ko Eliezer. Ndetinde ko Eliezer. To za problème te. Ba biso lati mikolo so lati lamba blete donc wa mobilité et lobi bongo ndeko Flavien c'est que Paul linga sala te ngana olinga na sala ngote mutu nyonso to linga za na liberté mais to longola biloko wana nyango na sala ki vidéo mo na kitina mama ke na bi na sambeli molimo ki PD molimo ki lesbienne nyonso elongo na kati ya ba chroniqueur na ba chroniqueuse côté le moment prière na côté le moment prière pour ça de sokole bona maya kamba ba rozika faut sokole bona maya makelele na bo soto wana zo uta na sanana e sokola bango bien ya omo na kitaki bongo e swaki bango
nzoka ne bango ba finga ka batu et soir bango peso monto finga bango na ko continuer ko finga bango makasi mabela petende bazwa gloire lanyo bango ba finga ka tika bango nga jero finga na fingo et puis mon pote moi lobi yo ko ka René Abir asisa wera Zeno, fait la combat de Nino. Est-ce que c'est normal, Pina? Vous encourager chroniqueur, moi, à Finga. Les États-Unis, oh, yo, tata, maman, même si vous avez minerval, moi, keba, et vous dites pas, papa, kulutu, yo, la wera, monoko. Na yo na mutapoto no kumisi René Abir. Loko bi ke yem ta sisa wera. Ngas ko na otia ki songi ma kasi ponga na mona de la forêt. Na ke comme ça message na maison mère. Que na tuna ba sénateur na ba député. Moi na moya journaliste René Abiri asilisa wera succès. Asilisa wera succès. Merci beaucoup, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Message nini ya sukotika na ngo pesa ba fan na yo. Poto ko vraiment na suka émission na biso parce que lelo au boy no pardon au boy rankine si le bir rankine ezara tina suka message ni apena numéro na yo de contact na bambote na ba numéro de contact na pesa na fait ça raté pour anini pour mutu muso aux occasions finganga mais lengi na lo baboué mutu no so finga Mike Lokamba mutu no so finga Christelle Mamou mutu no so finga Vincent mutu no so finga Frank Stemai mutu no so finga Matika Songo mutu no finga Gloire Olangi mutu no finga Ken Piana nga jeri na oya wana oh donc ko sombi makamna ba na ko somba makamna ko finga ba omoni bato na surtout na tangelo ba ya presser avant tongo parce qu'on a banwa mike mwana muso ya lox mutama boke nzoka na za mutama boke lo wanga mwana nyango mwana na lox soki leke nya wana aza mutama boke lo langa auto tourner film no tourner na tel nombre de films na film ya madoa to ya bolingo ba pomba o bimisa ba petit na ngozo mo na internet wana nga bimisa bana na chronique na théâtre yo leke nya o sala nini yo o ya kutu para na lembo so bonde na cha na film nanga ozo comprendre donc bango nyonso tu wana wa kofinga bango na côté là-bas et puis prière na sala bato apoto mwana mobali nyonso tu na mwasi nyonso tu asimba micro afinga ka bato respecter ka bato te boko te sous western lokwa ba leke nyau lokwa ba René Abiri ba mabundi kata ba mitumi nene bana ba ya ko tia trouble na kati internet. Merci beaucoup na mama Dongoma, moi c'est Afio Tingoma, moi si azana pota bengi la mobile ni la police ti. So ba soigner et souka na chambre. Merci beaucoup. Hans Luzolo Fantomas à théâtre na conseil aux OP Sanga. Merci beaucoup na JCK no Real de Madrid et puis à toi Christelle Lupungu Mamou. Tozalara toujours et long. Merci beaucoup, c'était la Jericho Betox très fâché. Asili ki na ya boyne pardon abirando ngoti na suka somi makambu ya ba concert na ba confrère na musuza bio ako meka Arozoyaye. Merci Nabino Nyoso. Merci à Christelle Laros, membre de la presse congolaise. Merci à Rocard Miezi, le mignon garçon. Merci aussi à vous tous. Merci à Gabi Panzo. Bon séjour à Kinshasa. Merci aussi à Papinzo Lamesso, NTP Prodo. Merci à vous tous. Karanabika, beauté. Awa kaka na Miss Jadel tolobi pe que tozo confirmer que awa y a tout comme maquillage si vous avez besoin moi sinon makitoko bana poto bana monde entier awa kaka pour bazala bien. Merci à la patronne ici est vraiment un héros dans l'ombre. Merci Naye, merci Nabino Nyonso. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt, bye. Multirex Studio. Bana poto, bana partout, bana Suisse, Paris, Belgique, place au Bozali, balobi événement ezaka kamoko samedi le 5 mai na kati ya Fribourg. Association bomoko ya ba mama e bengisi ba mama nyonso pona baya ko assister bongo na sortie officielle ya association na bango oyo basala na but ya ko aider ya ko sunga ba mama oyo bazali komona pasi awa na Kinshasa peu partout dans le monde. Yango bomoko ya ba mama e bengisi ba mama nyonso ba mama moziki ya Paris ya Suisse. En tout cas boya e bele boya ko soutenir bomoko ya ba mama oyo lelo ezo sala